mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso Yalelo, ils allaient édition, il y a la musique, puisque Naza Nakanda. Naza Nakanda parce que Congolais, Moutaloka Biso, n'a évité ce qui a zali wapi, to que de Lukaye, to foutaye vraiment mbongo, à libérer Biso. Parce que Congolais locaux, alingi aye bakate. Congolais lingaka ba miyibi. Muyibi au mona Congolais azoko kumisaye. Mais soki mutazali ko sala musala malamu ba ko linga ete. Parce que botala kaka mutu abanda ko yiba mutaza fa quoi depuis 32 ans Mobutu abagisi 18 ans ya Kabila donc 50 ans soko au longo lié na côté wana ou bien au boucher batrou akolinga yote. Nazana kanda. Parce que beaucoup qui jamais ko bébi sa réputation ya maman Nabiso Marie-France Malangu Kabedi Oyazali gouverneur ya Banque centrale parce que Banque centrale depuis Banda depuis Congo belge depuis Zaïre première fois tous gouverneur ya maman oyo pe azali ko sala musala oyo azali ko monana. Parce que bateau babanda ko no zo bambongo na ba 4h55 du matin ceux qui lelo bazo zo ngote ba kolinga ka jamais maman Nabiso Malangu Kabedi. Donc boyebi makambo ya lokuta et panzanaka na ba réseaux sociaux d'une vitesse ko comprendre que c'est supersonique et comme ça et ko panzana d'une façon virale na carte internet mais ils allaient likambo lokuta. Donc nazana kanda parce que nakoki jamais ko tolérer babé sa réputation ya gouverneur maman Nabiso Malangu Kabedi o azo sala musala malamu banda donc c'est là n'engage que moi-même banda ba gouverneur nyo surtout ba leka azali parmi o azo sala musala malamu. Mais pourquoi boyer pourquoi Congolais donc a mesana donc muyibi akobetele maboko mutu azo sala musala malamu akobetele maboko te. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Les lois du Cameroun bimi donc pourquoi vous mélangez batonio surtout et puis présomption d'innocence pèse à la cas. Mais ma cambo na roloba lelo donc parce que na kanda ya kosakanate. Nazali na kanda kosakanate bino bomona ba fa quoi oyo parce que il faut dire des choses comme telles. Il faut pas te le avec de paraboles, il faut pas te le avec paraboles ou bien avec des sous-entendus. Bami yibi to yebi bango est-ce que bami yibi oyo ba bima na mboka na biso bosi bomona maman moko na kati et puis bino bozali ko sakana na maman neti gouverneur ya Banque centrale maman na biso Marie-France Malangu Kabedi botaka elongi est-ce que atala botala na elongi ya maman na biso mais o eze elongi soko moni des jeux mona ki azali elongi ya ba mamelo zo mona belongi ya ba sœur en Christ. Botala ka look, botala na elongi ya mutu aboye. Est-ce que mutu aboye ko za fa quoi? Elongi aboye ndenge bino bomona maman na biso penza elongi ko za fa quoi. Mais non, il faut arrêter. Donc Congolais na bandi parce que na saka na kanda boyebi et panzani cabinet moko ya ba avocat soit disant cabinet ba avocat ba créer ngo ba lobi ke ba moni donc maman na biso Marie-France Malangu Kabedi à sali ba détournement donc à sali ba cop moko boye donc tellement et ko reverser baza ata na ba audio na bango tozo silango tisiko ezo bimate ba lobi ke cabinet wana ba avocat ba ko kende ko porter plainte pour maman na biso wana
oyo tozo linga oto yebi boyebi ke na 5 minutes ngana ko sarate boyebi ke combien arrivé sera ba fa quoi awa ndenge na lobaka vérité donc na koyi ko côté la été soki azosala musala malamu te mais na yebi sibino cela n'engage que moi-même ba gouverneur au baleka na banque centrale mama na biso Malangu Kabedi aza parmi ceux qui tolobité meilleur que Batunyoso. Mais pourquoi boningi ko salir moto azo sala musala malamu yango na bato muso baza esprit moko bo faible amoni bozo salir ya lui bon on a banaka ko yiba. Mais il faut tout ça na respect na mama o azali premier gouverneur banda banque centrale et banda na ba 1960 kuna donc tozo na noté azo sala musala na ya kitoko mais congolais tous na sérieux au congolais. Tous à la sérieux, pourquoi bolingi commettre Batunyo surtout dans le même sac bozo zo batu sans respect. Bomoni lettre wana na lagi sibino ataba koma kon fake news donc toko tika monter parce que donc ba créer penza bato baza déjà ba fa quoi. Parce que ndenge ba créer ma solo na bango donc ba sili penza donc ba sali penza papier en tête il y a cabinet ya ba avocat mo ba ti signature ya avocat batukutu ayebi le côté soit disant que maman azo sala ba détournement ya ba mbongo kuna bazana ba audio ngoti le zobi maté parce que so bazana audio ba ngobim sa mbala moko azo sola soki na ministre moko boye donc on va taire les noms parce que to ko sena mama kambote donc ezali pasi na mawa na motema boye ba ke na kati ya Congo na biso ba tupe ya sérieux baza o penza pe basala musana bango malamu sans ko yiba donc na ndenge normal neti bazé belete donc ba komaka ko boulele batuke batu nyoso tout baza ba miyibi donc yango na ngai na koki ko tika ko faire passer dossier OT bazali ko kose les dossier moko ya diffamation donc d'ailleurs banque centrale est porté plainte bozomona na papier ezali donc direction juridique et ko tika boté ba salir gouverneur na bango na makambo a yebité bino mo boyebi makambo to monaki oyo donc ba semaine 8 le kabato tout bazo sala musala malamu ba kolukoluka fragata ba kolukoluka ba salir yo donc ba tutu ba komanda ndenge moko donc mboka na biso ekende malamu te ndenge na esi bino na RDC bato bazo occupé ba poste régalien o bazo sala musala bango malamu o baza donc na maboko pembe bazali donc comme les cas ya gouverneur na biso ya banque centrale maman na biso Marie-France Malangu Kabedi azali maman moko oyo bokoki ko salir yete pe boye ba ke 5 minutes avec César Ngadi na ko tika ka ba salir mamote parce qu'avant aya na banque oyo centrale to yebi parcours na ye donc na yebité donc ou bien bozo ebate muto boza ko kosila makambo tombe mabe bobeti porte mabe donc déjà boye ba ke azali licencié en économie na université libre de Bruxelles biso tout aux Europe donc tchik ya Belgique ezali tchik ya osala na ngote donc licencié en économie na université libre de Bruxelles à Sisiwanate azuli sous maîtrise en économétrie s'il vous plaît bozoka donc bozo kanisa donc azuka ka boyeba memi kaka parce que ceux qui marquent ni nyango batia gouverneur azali na parcours munene na relaxa bino parcours azali nango mais pourquoi congolais boye mboko na yango na président alobaki ke mboko oyo eza sous le côté c'est beba bato ba comprendre qui était parce qu'à découvrir ba makamoko penza zo comprendre te ke bona bodo mama lokola oyo bozo mona na zongi photo na lié donc Marie-France Malangu Kabedi azali gouverneur ya banque centrale et longue au penza bino bozo comparer ngone longa ba fa quoi bosi boyo ka ne likambo banda 2 ans avant dikuna na banque mais il faut vraiment être un timbré pour na kokosi la maman makambo. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence.
Avec Codiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosakana liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV za ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Donc maman na biso malangu kabedi na yebisi bino ke yi a kotisi rigueur
na banque centrale. Donc ba mi yibi onyo su ba fa ko bazaki na banque centrale. Donc banzela na bango ma douso ba bando yibe mbongo mama na biso malango a bouché yango. Yango na bomo na ke ba ko ikolinge jamais. Ba mbongo bando bima na ba 5h30 awa na ba 4h55 toyoka ba masolo hein. Donc na yebite bizaleli bazalaki na ngo tango mama na biso aye a passé banda banomaki azosala musane malamu donc ba modi bazoyi ba lisusu te ba bi ke photo créer un fracata morobo nazoye bisabino boyebi ke 5 minutes avec César Ngadi soki zalaki a solo bien makamba mabe boyebi ke 5 minutes awa tolobaka yango tozali pona mutu te tolobaka yango mais nazo comprendre te. Mais comment Congolais tous les bâtiments ba lokabiso donc surtout mutumo kazana poste moko régalien o yazo bongisa musala o ali ke mboke ke liboso boko lukele maka donc bolingi batu nyoso tout bazala ka ba miyibi na kati ya mboka na biso bazoba oyo ba koseli mama na biso ya gouverneur malangu kabedi masolo o na ebisi bino bo tomber mabe parce que batu tout ba comprendre na bango ke eza lukuta ba fake news bozali batu oyo bazali na parmi batu oyo babande ko yiba donc bino bozali na association moko bo ya ba fa quoi o bo bande ko profiter na mbongo ya banque centrale neti mama na biso aye akangi batru na bino mayele na bino esili bokomi ko kosa makambu mais to yebisi bino boyebi ki bozana confiance na ngai c'est archi faux. D'ailleurs banque centrale et tiki en côté na ebesiki bino na zongeli bino ba porter bato na plainte il faut ba kende donc devant ba juge parce que makamba bobobe obi que réputation ba somba en côté réputation ba somba en côté donc en plus internet comment ceux qui ba koselu likambo donc ndenge kendara d'une façon virale il faut donc aux années César Ngadi de Clebo aya ko rattraper pour bandi mayo oko kende bomo na ba koselu likambo moko boy donc ba créer parce que ba doit comme penda na technique. Basali ba papier faux, basali ba makamba faux parce que bo talata en tout cas bo bouleka donc so ezaki makamba solo bango ba obimsana ba papier lukuta et puis ba kotia na audio ba yo ka mongo bocha tozozi la bino bocha audio na pourquoi bodo chatter o tomber mal ndenge na epsi bino ba Charlot moko boye tout oyo boni ko salir mama oyo malangu kabedi oyo boni ko salir boye bagite il fallait botuna bino bokansi mbongo oyo ye parce que nazo yebisa bino déjà que maman na biso avant aya na kati ya banque centrale ba lukaki aya na kati ya banque centrale asala plus de 32 ans donc directrice na FMI Fonds monétaire international boyoki bien Fonds monétaire international asala 32 ans mbongo ya mona na Fonds monétaire international et kokani na banque centrale mbongo ya banque centrale nde e ko bangisa ye na Fonds monétaire international 32 ans yibate bilonde boroko sele makam et pas mundele j'ai à raté et pas mundele à travers la confiance et pas mundele à travers la confiance bambon mususu Fonds monétaire international FMI comme ko pesa biso parce que maman na biso malangu kabedi azali gouverneur banque parce que ba yebi kitamba azali mutu na biso azali ki déjà toyebi makamone ndenga sala musana na ye docteur pesa mbongo bazali na confiance na biso parce que à partir na ye mundele boyebi mundele à travers par confiance mundele soka peso confiance ata mutu mususu aya poitio jamais mundele soka yebi oza sérieux azana confiance na mundele marche na confiance mundele inara mutu par procuration ta yebi o karaté ke monika donc Serge Kassanda tambola na voiture moko kitoko za bogara boy yo bona boy oto na lingaki ba tu oyebi bosi bosolo te na lingaki kakate moni mutu mutu boy mutu muindu kara boy mais maman na biso sala 32 ans na FMI comme directrice na niveau directrice boyebi bali konda boni amona FMI wana ezali donc banque mondiale et defsaka ba pays bambongo boyebi bali konda moni o ya mona ba monta o ya mona ayaka katika FMI ayibate et pas mindela ayibate ayako yiba na Congo n'importe quoi yangona vraiment ngai na lingaki ko tika makambo te nazali kolo parce que zo pesa ngakanda parce que Congo o biso to vandi siko ya to zo mona ba makambo to comprendre te muyebi ba fako obetele maboko parce que zo kabola bino bambongo mama ye alobi a changer ma solo banque ngana zana batu na koteli mama na biso te na zana batu basala na banque bazalaki avant mama comme gouverneur bato na ba koma ikolela to en tout cas mama kabedi makambo comme ça la biso makambo comme ça la koti penda rigueur donc ba mbongo parce que mutu soka zo mbongo azo yi batal bike ba mbongo zo tambola OK mbongo muyibi bozo salir mutu oyo bino bo yebite
ou à ça 32 ans à FMI à mon aba mbongo ndenge na ndenge mbongo ya banque centrale à Congo ndeko banque ça y est n'importe quoi donc yangwana ndenge na tika de ce côté tant on a yokengo pesinga kanda moko ko sakana te donc bo tenir quantité ata ba komaki ba papier na ba tiaki donc fake news mais na ngai ko tika ngo boté il fallait na lobela ngo na 5 minutes pour comprendre boyebi ke ngai na côté la kamutute na défendre kamutute so za fa quoi na bengo fa quoi donc bo tika mama na biso Malangu Kabedi azali fierté à ba maman congolaise na musala na mayele na makamunyo surtout parce qu'a changé banque centrale donc bino en tout cas tala na éviter vraiment n'ébite donc bino bongo mettre batu tout na même sac bo salik batu on a banque petite il faut pas poursuivre bato ba kanga bango ba kende vraiment ko samba bala sa bo dio wana na makambo balobi c'est vraiment n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi. Et puis bino ceux qui FMI est comme souple na Congo parce que gérant c'est ça bien certes mais parce que baby que ceux qui mbongo et witi na FMI quoi wapi et quoi dans la banque centrale baby tant batte ah maman oyo asana na biso 32 ans to yebi ndinga jega donc tout ça la confiance mbongo yo vraiment ba kosala ngo donc éclatement moko bien donc kosala ba masolo oyo vraiment esengile salama ba FMI bokanisi kaka donc FMI on peut ça mbongo après ça mbongo ta yebi ke donc liboso ezalaki na bala kabila ba olia ba mbongo donc batel siko mutu akomi wana mutu na bango sana bango 32 ans baza na confiance na ye yango bazo libérer ba likonda donc yango na lelo vraiment na 5 minutes avec ces angadi bo excusez nga ton angeza likolo parce que na koyeko uzana CT c'est n'importe quoi Congolais lingi ba miyibi bato bazo sala musala malamu ba rolinga bango te ti ba komi ko kosela bato bazo sala misala malamu na mboka na biso oyo baningi ke mboka na biso ke liboso bazali ko kosela bango makam bota esusu elongi penza ya mama oyo ya mama na biso malangu Kabedi mama na biso elongi oyo penza est-ce que elongi ko atala elongi ko yiba mbo mutu sala na FMI 30 d'années mona baliasa bambongo ko sakana te ayibate bongo nde na banque centrale ko yiba elongi bozoma te ke zaneti ba ser en crise donc kamusinga na bien en tout cas mboko na ebite ceux qui to suka na bina ko tika makambo te il faut na lobela donc boyebi ke vraiment bozalaka na confiance na ngai donc le lot vraiment c'est uniquement na sala émission pour vraiment na longola salité o baningi ko yela maman na biso gouverneur ya banque centrale maman na biso Malangu Kabedi donc na koke ko tikango jamais donc boye ba makambo ebimi ata ba check ba fake news nga na confirmer bino c'est faux archi faux ako sala makambo ba lobby wana te c'est impossible pour na ye donc vraiment na komi na suka ya émission na biso ya lelo boyebi kara na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Moni lelo donc ezaki nik makapo tolo ba makambo oyo ya maman gouverneur makambo azoko sele donc remerciement lelo et kozalate. Donc vraiment merci na fidélité na bino donc je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sonate Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément